nzoto na yo na libanda nango, mais Dieu a besoin de ton cœur. Maintenant, j'aimerais à ce que ce soir quelqu'un connecte son cœur avec la sainteté de Dieu. C'est vrai que ce temps, le rôle à Nzamba Sepela qui a récupéré pour célébrer Nzambe Lelo. Alors, tu as quand même toute la lésion, la présence, il y a bien aimé Wanato, na Bolam, frère Wanazalek Osala parmi nous. Amen. Alors, nous avons interprété Awa, et Zalagi Mingi, ou Tabane va interpréter, mais tu as interprété Lelo, et pour saluer ce mité Manabiso, la présence Yanzambe. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Parce que ce que je serai en train de dire, les arbres vont répéter. Il y a un mot et le
atele manani. Atele manani. Yes atele.
na poko na local na wesika. Je sais pas période nini ozo traverser en fait. Na éviter nini oyo ezoleke rassurer une chose. Oui, puis ça va que dans mon tour moko babenge na kombo ya alpha pe omega. Aza ebandeli pe suka ya maka. C'est fini pour toi. Yeninga zawana asukeli kama wana. Mais ngina yebiso eloko na poko na lelo. Aye kopeta fana ba problème nyonso to ebandai kolekisa yo. Yango tolingi na moment oyo tozoyemba nzembo oyo omizonga kati na yo. Otala que c'est pour lui. Mais na lingi na lelo o méditer na ensemble nzembo oyo banda kotala. J'ai la foi et que problème oyo tunisaka na poko fin. Likambo elelisaka nga na poko na lelo ezo prendre fin. Nzamba yeba problème oyo ezotungisa motema na yo ezo prendre fin parce que azali alpha pe omega. Au commencement de l'univers, on y en est peut-être rien, si tu n'as pas encore parlé, Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des loups. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas.
merci pour l'événement de l'équipe. Donc l'équipe vraiment malamu, l'équipe vraiment bien. Le voyant a vu vraiment il y a beaucoup de préparé, donc c'est une dame. Et puis ça moment surtout. Na sepeli pour l'événement na l'équipe vraiment la présence de Dieu était là. Donc vraiment tout dans les cérémonies, il y a comme on a été Nzamba sali vraiment ya mingi na poko na bio za bato bazaki vraiment malade mais ko bima na bango awa bazo témoigner que bamoni boko na Nzambe vraiment toza na esengo mingi ya événement na biso ndenge le mana ko kamwa nzembo yembaki ezaki nzembo serna serna jo ko yemba mwana musute bandeko ba ta se ba ba keso ifemeza yo oui Alpha Omega les dieux de tout temps qui conduit mes pas Alpha Omega. Je suis la sœur de Bora Beloyi. Donc, comme on a groupe église, groupe musique. Et là, on dit que peut-être que Talibanda bazolanda bino qui va soutenir bino en tant que vous avez jeune talent. Peut-être producteur parce que la force à côté de nos studios c'est beaucoup à peu près beaucoup voyez mais vous avez un peu à bino moko oui et là vraiment tout le sang on a vu vraiment il y a tant d'union et que nous avons vu par rapport à la vision de ça dans nous avons ça la vision de la tamu tout monde va le battre oui à décider à jouer soit produire biso pour toi avancer parce que boye ko évoluer quand on a qu'à église vraiment ça vraiment tout avancer mais tant tout monde va jouer charge ya produire biso kosala yeke to évolue encore to abwaka mbongo na ete akobwaka mbongo na ete so bangi bazwa bino siko numéro ya telefone na bino bakobenga nani par rapport bazwa bino baproduire oto bazwa bino peut-être boyemba na fete si otela bacampagne c'est ça bon mpona koproduire biso so bangi bazwa biso so babenga numéro ya président na biso azali président ya Chine numéro ya telefone soki ezali mpe ça ezali numéro ya président na biso ezali sepeleka moni aza touché na Nzambe mpona kosoutenir biso numéro ya telefone na ngai ezali 082 92 470 36 donc bakoki kobenga na numéro na ngai alobi na moto oyo asepeli asunga biso asoutenir biso numéro ezali plus 243 92 470 36 okoki kocontacte ngai etanke directeur artistique ya groupe na kopase bango président na biso aza na président ya Chine mpona kosolola na ye makambo nyonso tout en détail merci